Sololaka bien Jésus, oh sololaka bien Jésus, oh sololaka bien Jésus, oh sololaka bien Jésus. Ozali oyo ngana luka kala na kokila. Coucou, bonsoir. Ils ont dépend na air ni bino ozali kolanda biso bonsoir, bonjour. Na bandeko bolanda na moyo wala pena pourquoi bonsoir na bino. Boye mala muso na kati ya chaîne na bino ozali Concept Touch TV. Ezali bongo ya bino afimilando na bino lisusu makasi na kombo na Yesu. Merci ebele na bandeko nyonso o bazali na sima na biso o batiki biso te. Bana to bandaki ezali ba émission na biso ba chaîne na biso ya sika ba etu na sima na biso pona kosunga biso pona ba conseil pona ba na bolingo na bango na singi bino merci ebele so ina bina na otanga ba komo boza tellement ebele komba so na bana o bone ko masuti dimanche yango pona tanga ba komo te na singi bino merci ebele libokema merci pona bolingo na bino merci pona confiance na bino ozai ko sala biso butu na moi pena sengi na bino ba oyo nanu bo s'abonner na kati chaîne na biso te bo s'abonner libokema ya solo po rater mama solo te bo s'abonner masolo za kitoko ba conseil za ebele na chaîne na biso ozwa nyonso o ba bengi émission o ba bengi ba gag o ba bengi ba théâtre yo linga politique eza na kati yo linga musique eza ngite mama solo pe aina ba concert affiche pe aina ba conseil affiche pe eza na kati ba show ya kitoko yango ndeko yona osabone te bo sabone ebele tozana pona ko so ba remarque la bino pe po babike muto akola ye moko te na ba conseil pe muto sa sepela bi na sepela na mama masolo mais koto atengama muke koto abongisa muke ya solo bozali welcome ya ko pesa biso ba conseil nyonso toza na chaîne na biso toza na téléphone ya chaîne za Concept Touch bandeko téléphone eza na se wana oya monika lingi benga pona conseil na oza bienvenue o pe lingi ke mare mama solo azobeta masolo bato tanga pe bolamu ekomelaki nga na lingi pe ndeko basusu ko partager bolamu oyo pona ndeko lobi basusu ko zo malamu makasi pona ko sa bolamu ndeko oza bienvenue na conseil na yo pe bolamu ebotelaki ko mabe to boyi conseil mutu mote to boyi lisolo mutu mote yaka na lisolo na yo pote ba ko partager to la muka pamba te moment mukile ko mabe mais mabe yango to ke nango ti wapi yango to bike mabe na biso to ba ko bongo nango malamu pamba te to ba ko sungana ya so na Yesu liboso na bino kande na mesana ko ya liboso na bino na maso na biso ya pokwa lelo oyo ndeko mobala yaki ko benga bi mama solo na mona kindengo zo beta masolo na esala kinga malamu yango na yelo pe lisolo o mama solo lamba ngondongo mesini ko la maso na yo pesa mwa gumwa pilipili ekosala malamu yango pona wumela te nazoki lisolo ndeko oyo yango na ko partager liboso na bino oyo yobaki ke bolamu efuti te bolamu penza efuti nango te epa lisolo na beta bino bandeko nanga eza mawa na pasi mais bino oboko yoka na bezo ba conseil na bino oyo bino bokolanda ba commentaire na bino esanga te ba j'aime na bino pesa ngate bo j'aime nga penza libokema ponga na système ya libokema na linga miketeka ya minene yango pona wumela te na so na kobetela bino ndeko papa na pesaki na kombo ya lui ye mwana na pesaki na kombo ya Kadhafi tara kombo na pesi mwana Kadhafi ya minene ti yango poto wumela te ndeko mobali lisolo euti musika etamboli pena musika kati bangba ezwi ba vie kati ti ekobi epalanga na kati mboka Swede ndeko mobala lobi babi mama solo betelanga lisolo oyo ezalaki na oncle moko azali kovana na mboka ona pesi na kombo lui oncle na tango wa Mobutu azalaki na mboka oncle wana ayebaki kotangisa ba neveu na ye oncle na azalaki na bolingo ya ba neveu na ye mais oncle mo pe abotaki bana pe mususu pe bazali kotanga moi ne ko mususu akomaki na première gardoire mais oncle azalaki oncle apesa mi confiance na bana ya bandeko na ye ezalaki na temps oncle azali kotangisa bana bandeko na ye ezalaki na moko ongo na pesi na komba Kadhafi yende mama lesolo na biso ezali kokende elongo na oncle
Kadhafi ese apusanaki akomaki mwa mukolo. Kadhafi a 6 classe nae akomaki conseiller ya bato minene na tanga Mobutu. Ezalaki bangud ba kenga dondo ba boboliko ba seri wana o ba masolo Mobutu ba kombo wana ezali ba kombo obiso te baki ezali kotama na kati ya mboka na biso. Ye mwana ya oncle wana azalaki conseiller ya bato wana. Tellement oncle amona ki babi oui lokola mwana azali de conseiller bato minene mwana de simba kambon oncle apesi confiance na neveu na ye wana. Ezalaki bana ya bandeko na ya basi. Oncle pesa yiko sa musa na ye na mboka. Alobi te na mbongo nga na zomo na ngona musa na osala na profiter na ngonga pe. Polobi na nga na ebite. Bolobi lobi osala na kene retraite na nga boy. Nazala mwa ata biloko na nga mike mwa eska na nga ya kolela malamu. Oncle ye koza contact na neveu na ye ezali Kadhafi. Oncle ebe kotangisa. Oncle soya na Kadhafi, ayebisi Kadhafi. Kadhafi nga awa na sana mboka na osala musa na nga. Na omwana na mbongo na nga ba moyen na nga. Menga no osala soti kina onotindela mbongo olukela nga bandako. Sombela nga bandako na nga. Polobi lo soki lo musale silinga na badi na za eskala nga ya kovanda na kola ngape Kisasa na fa na Kisasa. Oncle a contact na neveu na Kadhafi. Oncle amene kotinda Kadhafi mbongo. Kadhafi lipe asaini ye pazwa mbongo. Oncle soka tidi mbongo ye pazwa mbongo wina osomba ezeleka boli soye na oncle. Mais oncle ye moko pa bota ki ba na ye. Yango akopela so papa mususu te. Ozana ba na yo. Moboro pesa ba no confession pesi confesse. Oyo oncle arozanga mukongo te. Pa kongo mtu za makambo mbini. Yo wela ba neveu na me ba na omoko pesa bango confiance te. To boto yo mtu tangisi bango. Mi yupo tangisi ba oya yo. Oncle a pesa ki confiance na Kadhafi. Oncle tinda kambongo, Kadhafi perso arapeka kambongo. Oui, na soki oncle tu kuna ndenge nini. Oh, pomete oncle. Awa c'est bon. Awa déjà na sombi. Awa karabu na sombi. Awa ka na sombi. Ndetolo ba apeka nzoto ezali nzoto. Makasi pelobi ekorosile ya moto. Et kosala qu'avec le temps, oncle pe musala et kosala que oncle ba santé ils ont permettre les sous-sauter musala pe oncle et osali et kokufa. Oncle lobi alikuwa musala kokufa boy. Oncle bien que Kisasa pourquoi na ba bien na kuna na Kisasa. Noko ayako ke Kisasa akenda na mwasi naye. Ina mwasi na Kisasa owo. Tant kutu Kadhafi amoni oncle aye azwa oncle aketika oncle azwi mwanda ko nomba mwa bikuku mwa mikebwe na zona Kisasa ate oncle wana oncle akopata bi ngana muna tina pse Kadhafi ba mbongo Kadhafi ayebaki kotunga nga bandako bonde ni Kadhafi ayekotika nga eseka oyo so patuluka Kadhafi ote zela na yebi zela kaka bongo Kadhafi akomi kobingisa ndoko pona bandako noko yemoko. Oncle a peu malade de paix et ça va continuer. Kadhafi paie aussi après ba dépenses au foot à noko ba hôpital. Oncle santé que en moyen tezoma ke muto ya ko bana muto akoma ko bela penza mingi. Kadhafi de ça dit oncle ko yo bela mina monika yo fozo longa mboka. Po eloko ni yo kusana Kisasa awa. Kadhafi a zu a foutu oncle lui. Mbongo biye yina mwasne beba kozonga na Kisasa na mboka. Mettons oncle ozonga to na Kadhafi bongo biloko na nga onga na titela ki osombela nga ezali wapi. Kadhafi lokola ba biloko oyo oncle azali kotinda somba Kadhafi azali kosomba mais comme ça qu'on ba bien privé na yemoko. Kadhafi akomaki biloko ya oncle asomi ma otiona ba kombo na ye moko ezali su biloko oncle te komaki biloko ya Kadhafi tala modèle o Kadhafi asala kinoko na ye yango tango noko autaki mboka na Kisasa Kadhafi ayebi kotie esika okutu noko azelaki te pondo ka bayi kena awa ngana oke Kisasa na kofiva vi mungo ya kitoko na kozala bien na vi na nga mais nzoka ede doko ya mikosa maki o Kadhafi abomaki ezali de ba bombe.
Kadhafi abisi noko tenga na moni lokola santé za malamu te yo sa nini ozonga mboka. Kadhafi asali nini atindi noko na mwasi te bazongi na mboka ka nde ezaka santé malamu te oncle asali nini aye kokufa. Oncle kufa na mboka. Tant que oncle akufi ye Kadhafi akomi koluka bana oncle parce que na bana oncle Kadhafi muta azaina ba moyen azaina ba na mbongo par rapport à bana oncle akomi kolanga bango ti koluka kosenga bango ba mbongo ya kosomata dra pona ko kunda papa na bango bana oncle lui bakomi koluka ba defi ba mbongo po ba sani ne ba kunda papa na bango. Njoka Kadhafi azana mbongo, Kadhafi azana bien ya oncle, mais asalo ne mutu azana na eloko oncle te. Tala ne mutu, tala ne mutu ba ya mutu ekomi mabe. Yo mutu azana biloko ya mutu wala aza kobela. Mais obomi biloko na mutu wana akufi. Po soki nga soki zaki nga na pesa Kadhafi na ngo sani ni dans une système ke moi eloko ya mukie na kunyo avec honneur parce que nani ke bo mengo etikale eza ya nga yo asusu te po mutu moi masolo bo mengo ezali te. Mais Kadhafi avant na dia Kadhafi azali pe na ndeko ni mususu na mboka. Tango oncle akufi bande kwa Kadhafi bakenda tina nda kwa oncle. Babuka nda kwa oncle ba sala mobuna nda kwa oncle. Parce que oncle na mboka pe azali ba omika bato ba sala mobutu yo za na mbongo ne se nga foza na basebele. Mbongo esengo za na mwasi moko te. Onde so za mwasi moko mbongo na o lia ngo malamu te. Oncle azali bato pe ya basebele. Baleke Kadhafi bakomi kolandela noko basi ya oncle. Babi ko menacer basa oncle. Kout na moko la ba ko ta koma ko matina mwasi oncle moko. Kadhafi adondwa na bomengo ya noko. Njoka ndo ezaki mama na likambo. Oncle ava kufa alobaka maloba. Maloba oncle baki ezaki ya malamu te pona ba neveu na ye. Alobaki maloba malamu te pona bana bandeko na ye, pona biloko na ye oye oncle ye baki kobimisa mbongo na ye akeki sasa amona te loko moko te. Esika batiaki esika ya passe. Oncle alobaki maloba malamu te. Bandeko na ngai. Mutoki ya mutu eza mutoki ya mutu. Eloko ya mutu eza eloko ya mutu. Yo ko eloko ya mutu komisa ngo ayo te. Pero si marana ngote po ata lelo li yango lobe ko sanza parce que zali mutoki ya mutu. Po bible lobi ke mutu akolela mutoki na ye. Elobi te ke yo ko yiba mutoki ya moninga pe ofama na ngo. Yo si marana ngote. Yango so otayi batu nyonso o ba liaka na mutoki na bango te. O ba liaka na siba baninga. O ba yiba ka baninga bakenda muskila ba mbongo wana te. Bandeko na ngai baleki ya Kadhafi bakomi kukufa kwa basoso. Moko après moko, moko après moko, moko après moko. Kadhafi pe mbongo azali kosimba, musa azali kosila, akopati Kadhafi akitamba moko wu, akote na niveau ya likolo mbala moko na se. Kadhafi so kompa juste vine ke ndeni, aongo bandeko ni ba kufa lokola basoso. Bandeko ne basili. Na suka na ego sala pe Kadhafi akomi kobela. Na kobela Kadhafi alobi te na kende epa ya bana noko na sala nini na kende komi tubela epa ya bana noko. Tango mususu ngai liwe kokomela ngate. Kadhafi aluka bana noko obazene kisasa alobi aswana bango asenga bolimbisi. Bana noko balobi no mai ese sopane. Na nyonso papa na biso asala pona yo. Papa na biso atangisi yo. Papa na biso apesi yo confiance.
azuba mbongo na ye apesi osombele bandako mais papa uta mboka papa esika yo tia ye nzoka dio zali na biloko ya papa na biso bana biso tozali eloko kosala te bolimbisi na yo kende koluka oncle na yo esika akunda ye kende kolia pa oncle ne biso mpenza tobona biso likambo oyo bani rende ndenge tolobala moma oyo Kadhafi pe aza na se mabele akufaki ezali pasi pe makota lelo Kadhafi na bandeko nyonso baza na se ya mabele lelo oyo na wabeta bino ezali solo fondete ezali solo vrai ye amonaki ke akomaki elombe ye amonaki ye akomaki nde sukisa lokola azalaki conseiller ba ministre bato minene abi nono nga na kosaka na oncle na ngai nzoka ba bien faire moto egangi maloba oncle elandi ba neveu na ye so pe bato bakufa so pe bakutanaka nayebi to ero so bakutani so pe baosola masolo ni wana nayebi te po yebi ka bango moko yango nga foto yekola biso ba oto robota bana biso kosungeza mabete kosungeza loko kitoko metango osunga bana bandeko osunga pe bana yo pesa pe bana yo confiance na oyo zali kosala yo wele onka wele ko pesa confiance na ba neveu na ye atikaki ba ale moko libanda talo oncle akufi lokola mutu ya paso ne mutu zana longo te nzoka zana bloko ne ebele bambo na kutita tango na kisasa tala Kadhafi ne liwale lo memiye na oya mwana ki azali kokosa oncle na ye bande kote kwa kosa bolamu toyoka kozana nzela soki mutu apesi yo mbongo na lipa weza pona lipa nanga sombele lipa apesi yo siko bana oncle basani pour famille Kadhafi tu passe basili bana oncle babaki masolo biso to kota ngote po ezali entre na papa si akufi ya biso nini oya lelo kutubela osenga bolimbisi poto ke na bolimbisi no wapi pesa la pe pas so bona ke bozena papa na bino lelo papa na bino apesi no confesse te apesi confesse ta mutu mususu mutu ngo ta sakani suna mbonga pa bune sala ka passe na motema ta musu ngo lelo pe bana oncle bazo mona passe na motema ke papa biso azali na ba bieta mususu ki na musunga mwane na ngo sa ndenge ndeko na nga sala kite pona papa na biso wane zaki li solo ndeko na nga memela kinga abaina partager na bino bolamu efutite bolamu kutu ebimi ku mabe na kati ya libota bolamu oncle na bana na ye ba neveu na ye baza na se mabele ndeko mba bike pona biso bolamu efutite bolamu penza esali makambo nango te wana bandeko oyo nyonso kolanda émission oyo tia commentaire na yo tia ba j'aime na yo pesa conseil esengeli mpona bana batikeli ya oncle pasala nini po bakolimbisa na po presque nyonso bango nyonso esi basi kokufa oyo ezali bandeko na bango yango merci mingi na oyo osi kolanda biso na oyo otiaki litoi na yo oyoka mwa lisolo oyo mama lisolo amela bino na pokwa lelo masolo esili te bosabone ebele boya ebele na kati ya chaîne na bino toyeba kopartage baide masolo baconseil ensemble tozalaka na balive na biso ezali mercredi na vendredi mercredi ezali na 20h vendredi ezali na 20h30 awa na concept Touch TV boya vraiment ebele toyeba kosala mosala ensemble ekosala biso esengo. Merci na bandeko nyonso oyo esi basabone, merci na bafamille na biso, merci na camarade na biso, merci na entourage na biso, merci na ba oyo nyonso basali kotika biso te, kopesa biso baide, kopesa biso makasi
merci na yo pe ndeko o tinga voice na yo pe na partager maso na yo merci na ondeko o zeta on su kotika biso te na mabonde ipo sans ame to ko sala iloko o biso to ko sala te na sengi bino ba merci ebele kandi alobaki musalo na sala nga moko te balobi ke soki boza 2 personnes bokotambola la même idée te nandimi te prince yango bokati yango malamu à travers toujours ezali na molongo nanga ezali audace milando yo nde ntango nyonso te bomonanga mwa shoko frappable ezali ye nde moto aosala mosala na nsima kamera nalingi bino ebele tolingi bino ebele wana tokomi na prochaine ezali émission na biso nakobeta nini nakoloba nini awana ezalaka sekele wana yo moto nano sabone te sabone po yeba masolo na biso malamu tokomi na prochaine émission na biso soki nzambe alola zongi te toyeba soki okutala babizu ebele bayi na bino osololaka bien Jésus osololaka bien Jésus osololaka bien Jésus osololaka bien Jésus ozali oyo nga nalukaka kala na